Bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Tata Judith Aza un peu bien Angola Tata Nzambe. Merci na batu nyonso balinganga, merci pe na batu nyonso oyo balinganga ete topesi bino bambote pe balosako na bino bisika nyonso bozali bokozala obligé bolanda biso lolenge tozali kolobela parce que voix eza un peu bien te. Merci beaucoup la famille, merci na batu nyonso oyo bazalaki nanga na ba moment difficile pe bazali ko continuer kozala nanga, rien à vous dire. Bafanya mopa mokozo topesi bino losako, bafanya mama si topesi bino mbote. Bafan ya Tigre Molodoy topesi bino mbote, bafan ya Fabricaz le maestro, ya taye moko lobi etali bisote, tala shikaza makasi na oyemba te, mais quand même na yokaka bason, so on apprécie na lobi que son eza kitoko na yokaka. Alors merci beaucoup la famille. Na moni bato ebele batagenga, na moni bato ebele batagenga, bato ebele bakomelinga. Jika tala nanu ngambo wa mama Congo. Jika gete nanu na ngambo wa mama Congo. Jika esko zo mona makamu mama Congo zo sala. Na omona te. Voilà. Soki na omona makamu mama Congo zo sala. Eza lokola na opesa pouvoir na mutu afuta ka mama Congo à chaque moment mbongo a s'attaquer na mama si. Bozonga na chaîne nanga. Botala na ba émission na salela mama Congo. Je crois répondanga ta na 2 ou 3. Na loba ke mama Congo azana bato yo ba pesa ka ba news. Bazalaka proche pe bazala musika te. Bato yo pona bango sindi le cœur azan chor, sindi le cœur de muto bebi saka quartier latin. Parce que soko fanjo lobimbo na koyoka o batu bazolo bate. Nasuitana landa mama Congo, tu vas comprendre que cette femme a été appelée en privé. Alors baka rien pour rien. Ce qui pas bimi, c'est que ça na makamu. Alors ce qui n'a commis côté à côté à mama Congo, c'est que non peut sa pouvoir. Na muto afuta kama mama Congo mbongo matin midi soir pour s'attaquer na mama si, c'est que non peut ses pouvoirs à continuer nango. En réalité, Mama Congo a un pouvoir de s'attaquer par Mama Cité. Parce que Mama Congo devrait être fanatique. Il y a Kofi Olomide. Cela veut dire que Alova na ye quadra na ndenga osaranate. Alela na ye quadra na ndenga osaranate. Et abasio babota na mibali moko bo imaginaire na ndoto. Mais na alamuki asutu ki alobite zando to na kanisa kike eza vie réelle. Ce que muto déjà zalangane fan déjà ya mobile. Vous croyez que de vrai a olinga reine actuelle, a olingete la famille to zala batu na ndenga mabete, a olinga reine actualité na ndenga mabete. Na ye ko répondre mama Congo te na répondre bandeko ba komelinga na WhatsApp. Na répondre bandeko ba komelinga na TikTok ba komelinga na gauche na droite. Jika bon retour mais tala na ngambo. Na rotala kayete parce que moi na moi siwana. Peu importe bato ba futa kaye, peu importe bato ba benga kaye, conscience na bango ba yeba ke soki sindite quartier la terre exacte. Côté wana na matisa voix makas. Bato belé ba oza d'accord na ngate. Soki mama cité quartier la terre exacte. Non le ba ha. Tolongoli mo pa. Tête. Soki mama cité. Ya yebi. Na bato ba benga kaye. Na bato ba futa kaye. Ba yebi. To bandela ngote. To bandela suko tanga ba kombo bato ba futa kaye. To bandela suko lo ba keno ba tinda kaye. Chose à faire. Eza silence. Kopesa mama Congo silence. Et côté bato batinda kaye, kopesa mama Congo silence et ko interpeller bato ba futa kaye mbongo aya ko s'attaquer na mama si azangisa mama si kimia kopesa mama Congo kimia ko yebisa mama Congo oza elo côté parce que okoti kala fanatique ya sindi le kerti na liwana yo prévaner sinda yo yeba ayembe oyemba te nga botagenga na vidéo ya mama Congo azo yemba zembo sindi avec sentiment. La famille, ngana mona ba fan e moko pe
tokumba maka. Tala. Il y a des choses moutazo ça la poisse c'est manqué na yo. Si tu m'as déjà fait du mal une seule fois, la famille, je suis parmi les gens qui pardonnent vite, mais je n'oublie pas. Celui qui m'a déjà fait du mal, qui m'a déjà critiqué, qui m'a déjà détruit. Ma chérie, mon frère, je n'ai pas un problème avec toi, mais tu seras très loin de moi. Mama Kongo Koya Lobi, Cindia Zala, la plus belle femme de la RDC. Ngai pa ngai za lambalia na oyate. Nandenga mabete za principe ya jika. Bobo sanate ke jika za mwana mbila. Eza principe ya jika. Eza principe nanga lambalia na oyate. Parce que quand tu m'as déjà critiqué, au mona ba qualité nanga ite. Cela veut dire que tout ce que muto yo déjà critika mamasi, a critika mopa, a critika batoto lingaka, ata sali loko ma chérie. Il faut savoir que oyo eza pona ko dénigrer, oyo eza pour accomplir mission na yo batindelier. Voilà quelqu'un qui dit na yembi nzembo ya mbutu. Et ça, tu es malade. Maman si n'a jamais montré côté amour. C'est l'homme qui montre ça. Et la femme a koyaka ko exécuter. Si vous reconnaître le quartier la terre ko vivre, bobo sanate ke mutu ya quartier la terre zana nunga bomoy. Si vous beta ni solo ya koloba ke no quartier la terre kufi, bo c'est la jour quadrama na cha mutu na se, boloba ke sindio bomi quartier la terre. Tant que quadrama na zana bomoy, sindia na droite ya ko boma quartier la terre parce qu'il y a un chef qui est Koffi Olomide. D'accord? Bato ba futa kabino ba continuer ko futa bino. Mais na part nga bozwa bolamba bolia to yate. Nga no yate. Et sa réponse pour na bato ba komelenga par rapport à l'émission nga na sala kilobi mais tata Judith au mona kité Mama Kongo, tata Judith au mona kité Kingandi. Et sa réponse na pesi Mama Kongo yazali ko recevoir mon solo pour na ko dénigrer mutoyo azala fani ya mwasi azala pe fani ya mobali oya komi ça mon pas au mari de nuit na ye. Il n'y a rien de spécial. Ya sikezate a commis ça mon pao mari de nuit naye na ndenga mabete la famille, c'est la pire vérité. Voilà jamais comme on a bandé comme sousou qui ngande a sali boena sui na partager jamais. Je ne suis pas parmi bato bayaka ko détruire. S'il y a quelque chose oh muto akoki ko bongisa jamais na vie et ça ko détruire réputation ya mutu. En public ya détruit ça en privé parce qu'en privé muto ko zalate et zalaka yo peut-être nanga. Mais lorsque tu détruis, tu me détruis en public. Cela veut dire que tu es parmi les gens qui a détruit aussi ma vie. Lorsque vous insultez Cindy, vous incitez Cindy en public. Tu ne peux pas venir aujourd'hui partager son de Cindy et moi, je prends ta partie, je mets. J'ai dit Talaoyo, non ma chérie, je ne peux pas faire ça ni de près ni de loin. On se soit colobaté, Jikazarankinye, Nazarankinyete. Nous, loin de ça. Mais naïbike, moutoua salinga mabelelo, incapable de salinga mabelobi. Voilà. Une fois au finga mamasi, 2 fois, 3 fois. Ato salini contre mamasi. Et pas n'angé zarate. Na chaîne nango au monde angote. Au tika le monde angote. Jamais de la vie. Nadia. Yazali ko exécuter bato ba benga kaye. Nadia ba futa kaye. Nadia ba pesa kaye ba news. Salabo e salabo. Soko tuni Nadia na RDC. Orchestre zaka moko quartier la te okoloba. Bala musayango. Nadia olobani. Orchestre za moko te. Quartier la te. Et beta 28 ans ou 29 ans d'existence bientôt là.
Nadia Kopé sa biso exemple orchestre oyo et oumeli lokola quartier latin azanangote. A Kopé sa biso exemple orchestre oumeli lokola quartier latin azanangote. Yazali ko exécuter l'appel bako benge na privé. Azali ko tosa moi 100 €, 200 €. Bana basi ya matalana, bana basi ya finga toleka poto vivre. Ça n'a rien à voir. À partir d'abord d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Pino bato bozo futa bango, o futa bango. Mais sachez bien que eloko nyonso zakane bandeleza na suka. Eloko nyonso zakane bandeleza na suka. Tu peux faire ça aujourd'hui, tu peux faire ça demain, tu peux faire. Mais lobi nango olemba. Et tango olemba et memeloni. Na bandeli. O salango lelo, o salango lobi nango kuna olemba. Yeba peke internet eloko bomba na te. Tango zo salango ate eloko moko no yebima. To banda o sala boepo kingani to bando tinda biso. To bando sala boepo ba kingani ba bando benga biso. Depuis bo banda ko finga ye échanger le côté. Alors Nadia a le côté. Oui, a le côté. Ata lelo ake alobina ke ko sala publicité liboso hippodrome et pas nangé le côté. Je vous dis la vérité. Na le côté Natala Marate, mais je vous dis que naebo pesa mutukara, naebo sunga. Si tout bateau bazar internet pour nous sala baninga mabe, naebo pesa bangokara. Nazwa ka matière ya muto a détruire mutu te. So croisanga pena na nzela na yo na ndenga mabe, yeba ke esila bongo na ndenga mabe te. C'est la pire vérité. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Seul conseil na opesa pona koyebisa batu wana ke toyoka makambo boloba te toyoka makambo botindela Nadia te. Combien de fois Nadia oloba ke quartier la télé kufi? Combien de fois Nadia a critiqué Cindy? Combien de fois Nadia a pesa a cause la porte-parole ya bato batinda kaye? Soki biso Nadia sali live to betie kara ba okende liboso te na bato batinda Nadia na bato basasima depuis ba banda ba kolemba parce que Nadia banda ye mon côté bazala kebele na koptanga ba kombo ba tuté bazala kebele lelo bazawa. Est-ce que ta Nadia ngo fandela ka comment mama cité azonga kaso ba futi azonga kaka so ba futi azonga kaka so futi yipino bato bo futa kaye bo continuer ko fute po bozana mbongo bato bazana mbongo te ba osani bo continuer ko futa yi. Or, nous sommes critiqués, maman, si la vie continue, la vie avance. Puis nous devons optiques à la bozo baluka. Bo baluka kana histoire wana non. Bo continuer. Nous devons tracer chemin naie. Atala que la vie est continue. Donc on a critiqué mon amour sur vie musu se zali boso nanga. Cela veut dire que peu importe où muta kosala, ezalo kola na zui. Ngana sala ngote. Mo pa sala ngo po artiste. Je vous dis, Nabima, un jour, na zongi sama makongo na nzela, ba partager ba tindela e, a sala émission, a critiquer ngaloba, a zongi sa droit de réponse. Ngai na fandi, na moni mama kongo a son ya mama si, na kati parti na chaîne na YouTube nanga, to na kati parti na chaîne na TikTok nanga. Je ne crois pas que peut-être photocopie nanga, originalité nanga ko sala le ko bongote, na ko sala ngote. Parce que il suffit qu'on tala nelongia mutu pour comprendre mutu wana sali loko wana nentation nini. Et ça pour en quitter cet artiste. Et après à fandi des heures de temps, il y a live pour critiquer, pour le bamabe pour naï. Moi j'aime. Il y a mon des salake, combat mama si combat mon pa o elimoté. Il y a mon des salake, mama si azala toujours d'actualité. Kofi Olomide azala toujours d'actualité. Bangomi baleba bouger. Bokola la bokola muka Kofi Olomide. Bokola la bokola muka mama si. Bokola la bokola muka échange kate bazala ka bazo ningana, bazo kende. Bazo kende. Comme on est boujakate. Pourquoi? Parce que bino moye bakate que ba service au bosalaka. Bo randra ka bango bazala toujours ba vedette. Journée mon côté les canaux internet comme ba Kofi betamate. Journée moko le canal internet te comme mama si le cam ebetamate yaya biso tuto yebi babeta comme on ndenga mabe babeta ngona ndenga malam et peso makamba. Je crois que c'est tout.
naye ko répondre bande ko bakomela nga na WhatsApp naye ko répondre bande ko bakomela ngai esika nyoso yebi ke komela kinga na sujet ya Mama Congo réponse na yo yango wana Mama Congo aza mofutami Mama Congo aza na mission et puis ya sika auto tu koloba si Mama Congo ezate parce que Mama Congo futamaka Mama Congo so ka ba news o ba yela kaye jou Mama Congo salaka asalaka analyse na ebisa bino ki analyse oyo avant Mama Congo sala yango na yo kaka yango quelque part mais voilà Mama Congo ekoloba yango lingi koloba ke bayaka koyebisa ye loba parce qu'on a monde lelo basi yo basala raté basi yo baka na internet matin midi soir akolobela likambo no so futa ye o futa ye cela veut dire que ba futa ka Mama Congo po afinga Sindi ba futa ka Mama Congo pour dénigrer Sindi. C'est normal. Est-ce qu'il y a Sikezali, il y a Sikezali. Merci mes étoiles, je vous aime, je vous adore. On se retrouve demain dans le même numéro. N'oublie pas que Hippodrome, Ezali Kozela sur la famille, c'est les 19. Tozongeli, WhatsApp Yatata Jidit, Ezapolele. Tozongeli la famille. Appelez-moi. Appelez-moi. J'ai dit bien, appelez-moi. Tata Jidit ne sont déjà habillés. Benga. Tata Jidit naza déjà habillé. Tinda sala capture na yo parce que Hippodrome eza kaka awa lobi awa eza na mo mikolo belete. Oye bien très bien. Hippodrome eza ka lobi. Donc ya koloba mingi eza te la famille et na place to kota na ba distraction to comprendre que ba te mele bazo utiliser bango pour ba distraire biso. Mama c'est toujours la reine. Ngonde bolukaki yango wana azanango. Je vous aime, je vous adore la famille. C'est toujours Tata Jidit. Vous avez besoin. Ozana ba tampo, ozana banduta, ozana ba kentos. Au monde Tata Jidit. Vidéo nazo sala oyo, ezana téléphone nanga sans lumière. Courant ezate. Malgré nazana kati ya bureau ya aider beauté à déficinga espace naye. Donc sala lokola Tata Jidit pour découvrir le véritable Teya Tata Jidit. Ça veut dire que nazo sala ngona téléphone Android, nazo sala ngona téléphone sur la spécialité de awande boko yeba. Est-ce que Tata Jidit sala la ka filtre toté? En tout cas, on a problème ya tampo, on a problème ya nduta, problème nyonso ya posolo mapeka, hémorroïde, zwaka numéro ya Jika TV News. Contactez biso le même numéro wana des numéros na biso ya Aide Beauté. En tout cas, okozo biso. Soit comment na live nazana besoin ya produit ya batampo, comment na live nazana besoin ya produit ya banduta lienga na okokate comment na live nazana besoin ya produit ya bakentos c'est latinga nzoto na ebite soki na sala nini comment kaka na ba commentaire tokoya ko tia numéro tokoyamba yo to solo la bien Aide Beauté toujours yenda za sponsor officiel ya Jika TV News ceux qui Aide Beauté te moyezate botali pe déficit biso espace na ye poto saler la émission depuis pe azwa espace tokoma biso tokoma balocataire et pas Aide Beauté parce que zali awa ndeso salelaka bémission. Je vous aime, je vous adore mes aides d'amour. Je vous aime, je vous adore mes étoiles. Je vous aime, je vous adore babone nanga ya monde entier bokomelanga botindelanga ba capture ya babiye na bino sombi. En tout cas bolamba bolia ba futi mbongo bo continuer ko futa biso tozate tozomona te tozoyokate tokutani bala sima bizuwa.